Erli Tikeva Kimbangu TV, beau s'abonner. Bella Ballon d'Or, beau s'abonner. Balobi Jikabe la Banque Populaire, beau s'abonner. Freddy Matete, échec 0, beau s'abonner. Merci à vous, fidèles internautes Nabiso, Bozali Kobenga Biso, partout dans le monde. Un grand merci. Na chaîne Nabino Erli Tikeva, Kimbangu Télévision, et pourquoi pas aussi Namon Cordon Montréal. Lui, c'est qui? Lui, c'est Francine Noble qui est toujours là derrière la caméra, ainsi que na régie finale, Bana Poto, Bana le monde entier. Bozo, c'est pas une émission, vice versa. Ozali Kotuna, surtout Bavi, artiste comédien, et surtout artiste au Botal, Rana Poto, au Mikolo, Bobenga, Bobi Peggy Titan, Conception, Ozala qui a depuis Kala. Je profite aussi à saluer et à couper sa bon séjour na Kinshasa parce que bozo mesana Mikolo ya komona nga na kati ya boutique poto na poto awa na commune ya Bandalungwa sur avenue Mbavu 38 na lobai na bana poto nyonso bana kin même ba o ba na séjour moi bilambe silio beta tout rapidement na boutique poto na poto et pas Iget Mboko o peut de profiter couper ça ba bon séjour na pays motema ya papa martyr oui le totike na kati ya Bundes même mama za na Kinshasa. Merci aussi à Erline Tikeva, Motema ya Dodo Vimpi. Oh, pourquoi pas aussi na la patrona ya boutique Oyo Poto na Poto Soraya Antoinette na PCP Mbote na bateau Nyoso Bozola Nanga. Lelo na émission, lelo na sûr que émission on attaque ko yamba Mouchandro na de Londres. Kaka awa na kati ya boutique Poto na Poto Bosepele nango lelo. Je viens encore de recevoir Nazobili Yambali Susu Bajimo Oyo na minutes Oyo bazo kanga internet et surtout bazana kati yanzonzing parce que babike na minutes Oyo faut ko yeba via artiste bato ba yeba valeur ya théâtre te biso bato uta ba côté wana to yebi ndenge ni bato distraction na bango mingi za la kaka théâtre yango to ba yike no photo pesa ba ndeko na biso chance tout ça la paix promotion na bango lelo je suis avec le Dejimo au Nazana bango ba boga bala tarabien en plus baza bana bandal donc bazali ko exercer métier na bango artistique métier na bango ya théâtre parce que le comment théâtre kalizaka batama boké mais le les moins sens et moins valeur déjà Nazana bango na kati ya plateau pour na bisibino qui déjà madame Iget Mboko Wilu ata déjà na Kinshasa ozana besoin ya kosomba moi casquette loko nga pegi titani na lati zarabwe ozana besoin osomba moi robe ya kitoko au sac au parfum yaka na boutique poto na poto a na 8 décembre na avenue Mbavu 38 référence ezaka hôpital Bonheur déjà na bisibino Nazana bajimo na habite soki na obanda ni bango nyonso bakokana donc na oyebate soki na obanda na loboko ya gauche so na obanda na loboko ya droite nazo yebate. Merci na Mimi Tikeva, maman présidente depuis Paris. Merci na Klabo Boulamino, garçon de Paris, le Babyfest. Merci aussi na Ami Gongombo, Motema ya Olivia Ngombo, le célèbre Mokonza 27 commune na Katia Paris. Merci na Bana Paris, Bana Belgique, Bana Bundes, na Pesibino Mbote, Bisika Bozali. Déjà na Zali na plateau na na Bajimo, na Rubanda na Loboko ya Mobali, Oyo na Rubanda na Jimo ya Liboso, Akopesa Bino Bambote P. Na sûr que les locaux à la surprise, moko parce que Tokotuna Bango, Vina Bango, Nengeni comme artiste comédien parce que tout le monde a bon Mikolo donc bazali na vacuum makasi tout le monde ba bache bango na mama solo ya banakin bache bango na bala mama est-ce que loroni bazo préparer et loroni bazana ngo pièce nini ya sika o bazali ko sepesa bino bato bozo tala bango surtout ba diaspora bozana poto déjà na robana na jimo ya liboso na kopesa bonjour mon frère. Ouais, bonjour mon lobelambo comme ça na tongo mon bandala 4h. Yo, merci vraiment beaucoup. Nandengo sur le bako ya mabiso et ça m'a vraiment plaisir. Na moi mena ke yo okoti na ma solo yo kitoko po lo ba kitoko po solo ba bien ko le par rapport à bato tu ba lo baka. Moi on appelle ça merci na ba o tu ba na poto baza awa na ba na banino na Yvette Mboko. Iget merci beaucoup Iget maman Iget Mboko. Moi c'est aha nga libanga nga na bwa ka yo so zela ngango. Merci beaucoup bon séjour na ye. Vraiment ba ope ba ozali ba ko landa biso ba mote belé na ko maloba na yo mboka yo ba réponse tanga quoi. OK, merci beaucoup. Tous on découpé na Mpanzi je boni santé. Ouais bien mon lobelier mboka. La pesa ba bon séjour na Iget Mboko. Ba bon séjour na vraiment to sepeli comment na e to bo sampete ba na poto ba ko ya na ba kin ba bo santé ba kita na maison d'habillement poto na poto. On est déjà na zui déjà ebela tobo santé poto na 8 décembre na banda Chibango Koti yo moko mono sepela ba bloga bien na sepela vraiment ba bon séjour na. OK. Tokene rapidement na banda ka maman na yo
idée na bino lelo boza ba frère boza ba jimon bat bazota la biso d'abord likanisi ya kosala théâtre to ya kokota na kati ya vie oyo et utela ya bino wapi avant na tuna pende konanga na ngamba likanisi oyo utana ngwe pa été poser ki no rêve na biso te ya kosala théâtre biso de ba bana chiki quoi simple élève moko boye tanga no chiki na yo un ami collègue moko boye to tika na théâtre ba répéter ndé a solliciter biso pinga pina banda répétition na boy bon vu que bando tso mon show bando tchanga mon blunge show na répéter kaka na longo bilamba pe teni tika na single na banzo répéter na epate na nga batute po na ebaki na nga loko te quoi ndé banso ba bakete nga na epata ki batute nga na epata na nga batute po na zaki jeté dans les néants ti na saka parcours non ouais ça la parcours ti ndeko na nga yo région de nga le pe na monde de théâtre donc banano yo moko na banano nga moko oui na banano nga moko après ya yo ya bosma to jouer pièce moko bona couleur TV kala na bosse titre on bona jouer liboma chege le capé kitoko le loto longwa to qui n'est pas ya master te na yo zonga chiki to yo zonga chiki papa université non ni ba nini to si ça ba ni na biso machiki na biso nde posa ko ya kozongela art yo zonga to yo zongela pa ya master on a pese mbote sikazali nada président to zonge pa na e to bandi ba répétition na papa ti lelo to koma pa to longa pa nada to kende pa ya Robert Kaskito na pese pe mbote sikazali e simbi pete to longwe to kende pa ya président Moboye e bien na pese mbote pe sikazali na olongwana na yo pa fâché nani lelo siko boza na kati ya monde nzonzi nande nga lelo pe naza pe kuna ti lelo nande pe toza monde banzonzi ngango c'est ça ba parents na bino bazali oui bazali font vivre bazali oui ba komwa papa papa Dieudonné Kazadi et ainsi que ma maman que j'aime beaucoup Eugénie Brigitte Bardot maman botaba na mi balé yo wazaka fier na bana na OK ouais na repesa ndeko depuis ça se fait parcours babi que jimon tabi mutabandaka après yo benda yo peut ça sur moi contexte toi na biso ka ba même parcours mais ya zaka moi mukolo na ngai moi 2 jours par rapport ya art papa ya ko abanda liboso ngoteza ya ba ina ne 2 ans non ya ba 2 jours 3 jours ya bandi liboso na moni ba ti moi pièce mo bona venir comme na moi succès ya ndenge international te ndenge ndeto ali mais ndenge ya venite ya yo to mona ki ma kompa mais mutu nina ko mana gaz ko lekanga bwi seke so na tikele temps olianga na gaz makasi se ngape fona cha mutu nelo chape mutu to mo bosi na esi kama ko titi ndele lopaka to ba même parcours na etu nga déplacer na kina place musuti to même parcours so na longo na okolo ba étude au sala ouais nga natangi na collège Saint-Michel na sali na tuna humanité na sali pédagogie générale na université na sali sciences et techniques développement et puis na sous ça les sciences ni hôtellerie et tourisme d'accueil ouais pourquoi c'est sur la difficulté au rencontre depuis au bandi monde de théâtre ou bien dire ça d'abord bateau ça fait combien d'années depuis au bandi musala et gros ça ta ba 16 ans 15 ans 16 ans de carrière ouais au Bobimi Léon en 2020. Donc to biminde mi to bandi kala mais to biminde mi kolo 16 ans. Ouais. 16 ans de carrière. Na banda théâtre kala. Zana comme papa non, comme bangi sangai. Combien d'années? 16 ans, 15 ans. 15 ans. 15 ans. Bo banda mo ne école kututé. Année to bandaki. To beta banda 2003. Hein? Banda 2003. Si to it. Ti lelo. Lelo ne bobimi. Quelle patience. Ah mais oui, ça bon, on a sandé ndé. Fana ina to sandé ndé. Quoi? Allez malé. C'est bien la minute peut pas vraiment le plus possible quoi. Parce que déjà, il y a autant là déjà que la minute yo na quatre réseaux sociaux, bi réseaux sociaux des loro moko boy. En tout cas, on a pesinganga na mbote. Oh, pesinganga na mbote. Ba ba lo ba ngo peke no. Bato ba bota mari surtout bato ba kokana ba jimo ba mo loro mobile bona ba. Non, boya den. Bona ba nzolo ko de. Les hommes. Beaucoup là que ça bato.
Bosso bak. On est-ce que c'est comme moi là ça va te atteindre. Tu vois l'état civil na bino to banana côté. Ah t'es fiancé, célibataire. T'es eloté. Moi on a pas ça. T'es eloté. Ah. Quand même question. Obanga. Encore bino so bon bateau. Non, on monte la bino déjà basa photo. Ba ça bino monsieur. Non, mon na rosa en moi c'était non. Célibataire. Non célibataire, non fiancé, on a fiancé. Na PC mbote sikala. Na poto to na kishasa. Na ali na poto na PC mbote. Bino bata maboke. Tozoni siko na kata parce que on est allé jusqu'au parcours. Relation ni boza na ngona ba artiste comédien beaucoup tanga ba komo na banana mbwe. Avant na notangi la bino mo botangi d'abord ba komo relation ou bien bato pe bozwa chance ya ko jouer na bango na nzonzing. Bango nyoso. Na nzonzinga bango nyoso. Bango banda tanga ta ba komo. Te na banda yese pechanga. Bien. Sudiata À l'aise. Papa Masumu À l'aise. Boui À l'aise. Aïda À l'aise. Grandundu Grandundine. Oh, oui bien été. Habité. Ah, habité. Yo banda otanga. Na banda otanga. Tanga. Papa Liputa. Habité. Ah. Vie de loin. Na joana vie na ngai. Mayonnaise. Et mayo na joana. Bon, quand jouer tes mains, on se connaît quoi. Toi, il non. Bon, toza na kati ya film moko mais tokutanité. On fait que da tokutanité biso na studio na tournage. Hein? Donc c'est que déjà oyebi ngane na joie nga pe na mono ndongo joie. D'accord. Ay wako to nanga ya kati. Président Caleb. Président Caleb non. Bobo. Oui ba joie déjà naé. Bon to joie na pour na kati ya film Azaki mais Azaki oncle naé. Si là. Oui, tante nanga na film hein. Oh. Ah oui. Nani Zila. Papa Kwedi. Papa Masasi. Mama Chako. Tabatonga na otanga. Ah. Yongo kina belo excusez na bengi. Voilà moi ni ngoyi Papa Liputa awa pour y parce que marana bato zotanga kombo. En tout cas na ndenga sans polémique. Oui Papa Liputa te. En tout cas sur na mona na oyeba. Ata za to le pour la ta Liputa. Ah bina. Ah. Te ayesika. Na mabete ayesika. Na no mona ma ayesika na mona nzonzi. Akomo kota skone na mito abato. Asa président je dois beaucoup de respect mais na ndenga boy. Ayi masika. Mais président Ngiri. Merci Nabana Poto, merci Nabatutu Bozolanda Biso. Non, ils ont polémique. Nabatutu Bozolanda Biso. Toujours na boutique Poto na Poto et pas y get Mboko Willu. Les gens, ils ont morbo les lobes artistes comédiens. Tout le bâton, j'ai moi le biquet. Narana moi si, nana fiancé, mais fiancé dans la Poto. Les lobes plus bino bata théâtre, tout le monde va Hans le Zolo. Na bosse encore tout na bino. Et bon Hans le Zolo. Bozo. On a fini en la duchesse. Na tengelo kutu ya batuno ya ntera yoko na batuno na tengeli na kino na papa Masumu na kino na papa Masas na kino na papa Kwedi papa Kofi basila banad basera na biso basila tout on a duchepe vous êtes sans chance duche te tabiso to mona na meto zita on jouer te ba temps to kota déjà bon ba longo mais bino boye na sima ya ba duche na succès ndo lobi bongo na boya na ngate. Merci, question na ngeza boy. Mais na ndeko tuni ngapona mo tuni bato yo tuni deske komona boy. Otangi Papa Liputa. Otangi Grandundu. Na ebeti. So na ebeti na ndenge ni. Na so na moni ke na milemo boy to vandi. Abi no ah on a vendu boy artiste soit na nzonde nga na moni na nzonzingite. So ka sala un groupe na groupe. Ah za président. OK. En tout cas président Grandundu, so na jour na moni vraiment na kata jango. En tout cas, yemo ebiga ndenge zala. OK. Question ezali parce que le lobby no beaucoup un peu acquisé bobimba ingrat. Bino na ebi ke boa nouvelle montante. Le lo bozo appelle chance moi ça benso na poto. Tango comme na poto. Te tambo comme point na minute aussi que ça la bongo. Parce que na minute on est yo wanga na kicha soza moi cité pour ebi ke na poto. Bino mo ebi valeur sur ta banzonzi. Est-ce que comme ça vous comprenez nga bien te. Na lobby te ke na moi cité. Na za mutu. Moi je suis pas hypocrite. Les choses moi ça benso na poto le lo qui a celle le ba démarche au décevoir yete.
Et moi c'est pelle na on a besoin que non bo lever bandi on peut ba kindaka bongo mais na suka ba José de Londres bana na suka le ba lisa basiwa donc ko Dubaï to na ke Dubaï pe na fandi pe boué na lelino na zonga na on ndam kasi tu que na moi cinéma ta benga ça bino kasi bon ya bongo no na décevoir na ngai petit na ko mino Schengen te boso mna kinglesi nga na ndenga famille non so nga mna beta mi kinodie siko na boya po na bomager na biso mbali si on comprend non c'est mamna ye simbi yange simbi so kitoko kilongo na bi mais le chance par exemple bosi producteur ou bien producteur moi lobi ça va na on me mabino na OK na bino boké kuna pe okuta na moi si est-ce que on est un peu différent te nga ngati o nazane o da nazane da na tunda o ba samsu ko na depuis ka ya poto ko ande kuna lobi ya poto bino ka poto na poto ka quoi na boutique net na boutique poto je peux poto ah Sylvia mabanga na pese mbote sika zali merci beaucoup da mata la caméra na toutes nos questions ba tu peux ba juger bino surtout bino bo ba jeune bisolo ya showbiz avant to koma na étape ya mutakalisation le lobino ba théâtre bokomi accusé makasi comme on a ba théâtre na kati ozana teni na kati ya théâtre wana teni libanda wana ba jeep ozana makambo belé libanda toyebi ke lelo na monde ya théâtre ba producteur lelo ba mama na garance mbongo kuma na mbongo ya théâtre bato baolia yango eza bato baza mwa likolo mais bino ba jeune tozomona lelo omona vitesse ozolata bien makambo tout bien bokoma accusé na musala oyo surtout na vie ya showbiz boma okota showbiz na sur comprendre bokoma plus ba PD est-ce que le avantage tolobake le na kati ya théâtre showbiz et comment accuser makasi est-ce que ça peut na bandeko lo basala yango ba propulser na monde ya théâtre to batu nyonso balanda aka nini moko j'espère toyebani pe batu ba yebi bino ndenge bozalaka mais le lope moi swag wana ne pe kokota na monde wana premièrement non de 1 après c'est fait na so fali poupa di capio nenga lobaka surtout ina ki bandal parce que ina ki bandal banda le kutona ba etwana itamu bu etwana to na niveau ya soin mu bu etuzala kana peut-être na sima na ko vanda peut-être na kala na vanda na ba bana banda ba fana na ba point ba sala kilo te mais ce que to bana ba tomba ba ke bana banda to na ba to na ba point to sala kilo il faut ta la rasko to la mo to la ta to zula ngono wapi mo to sombe lamba to zula ngono mais si tu travailles pas tu vas pas le faire mais moi je travaille oui c'est ça absolument because ça soin no bo ça la show business cause am so na ngo so ba ke na bon ayebite ba o basala kopo wana bango nga sala kopo wana tenga sala kopo na maboke na ba pena ministère énergie yango ya bongo kopo na maboke ozongeli lelo ni mama maboke kende ne ba finga biso ti ba kopo maboke za bongo ti ne do makopo ne na kitisi yango ko ba ne ba loba kopo na so maboke yango ne mema ba vena biso ba liches poto et mema ba vena biso ba c'est mema ba te belé ba 2 minutes ba artiste belé ba cadre ba te belé et même on a potoka kopo ça vous accusé à cause de la PD tala la caméra parce que ba te belé ba comment ko accuser bino que vous a ba PD vous a belé ça quand va de kota na mama mutakalisation yo ni éclaircir ba to ke ngai jimo na monde wana na sana ngate non éclaircir ba tout te pour ba tout za bongo te non éclaircir ba tout ndeni o ngaso na binga sala ngote lo ni la sa nga sala ngote so na sala ngolo ni ba e ba ga ningwana yo weka siko mutu kambala moko eza makambo mutu azana makambo na ye tokoza mutu sako envienga ba mapasa na mutu ka bakomna mutu bakomna bo balata bien olandinga kwa sibe singa na kebe singa simba ko yoko simetali yo ndo yeba sike memela yo nga nzambe nga na mukishi mutu boy ka bakana mbeli bazuka simesi savoir tu traverser fleuve Congo sans bateau et puis na minuit itali yo siko nga simbo ebita le bana pour mamba showbiz ndeko na lobi ça c'est la en tout cas pour la showbiz na lo lobate conscience tanga ndebi ya so na muta monzo na ndela sake na muta monzo wana parce que d'abord na lingango noté nga même mata ko fréquenter no bango boy na fréquenter ba PDT même mata so PD mo mutu mo tsenga demande mais so na tali vie na yo boy donc so ba peso par exemple le rôle ya ki PD ne ba de richesse ba te wona sa rôle ko ça la rôle non jouer ça rôle quand tu jouer un document tu jouer libo non jouer normal normal mais na vision na ngote ke pona tika na rôle wana lokola ba chef na so ba tika la non so le corps payé au côté du monde de showbiz tant que célèbre na jouer rôle showbiz to ngana koma na biso ki corps payé o comme célèbre na minute ba ba lo ba réseaux sociaux corps payé pe singma ki ba ba ça sous impliqué ne to lo bara mon moto matali na ko machera moto na ko machera moto ko machera moto on ma paquet boy mata yo mo
Eh, Simba, mais Simba. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis catholique à Makila, à l'Eloté, sur Yebisanga. Et donc, na boula, écoute même en côté. On le bel moment que non. Ah bon, mais libre, banda kana quelle patience. Mais ça doit t'apprécier. La patience paye. Mais oui. Les lots les lots va solliciter. Les lots des. Le pe mingi. Il y en a seulement mot. Les lots c'est bon bête ba jumeau. Hein, ba jumeau. Pour moi ba jumeau ba double face ba jumeau. On pas sur la tête dans niveau il y a des bandes moi muké na awa kinto mo yes comme moi muké. Ngolo nzambe. Et là on a soit que na malembe. Na profiter na vie ça peut ba to ba sala boulot le roi ba biso. Na vie bakendaka mbangu te bakenda malembe o comment ngana ebate ke un jour ngape lelo pe bo pe la femme mo pas ko kita même ki le boye na mona muto kita boye ayepo nanga ça le plaisir bino wana no santa mais oui na komi muta moni pe ba gangi les jumeaux akitina kata muto na yambi bino nanzima ngote na vinanga nanzima te ke na ko pepe bo nanzima te pe na vina ko beta pe tout pe na Dubai nanzima te ke na kosa la relation na artiste minene to na ko jona artiste minene lelo nanzala na ngote na koma to koma pe lelo considération senti que no te ya ba ma passa senti que no wa boybo et comme pe etangama na milieu ba artiste nazanga différenté nazanga 20 francs je comprends les amis patience malembe tie mimi biso na ndenge nzamba okumba biso ti lelo pono esilité ya minene uteza ya minene zali non ça j'ai mon boy avant toute la question non ça na selpe relation na ba iget mboko taba niveau obi lono bimana combien ko bimana ngaya ta niveau vous comprendre non ça la bino test mon boy mais non ça on a fiko fio na question na fiko fio comme maleke fio comme maleke tu confiant yo qui me question na mon dirait ndamba Alexandre na mon dirait après image madebo na boaka izayo Kyodo na mon après Kyodo izayo to comme ce qu'on a phénomène mutakalisation to banema phénomène showbiz bino ba artiste comédien baby si biso kala to yebake affaire mutakala to bano fungulisa ba haute email ezata botan to ba mike pono ko takala ciné ata porno boye ba grand na bino quartier yo yebi to koli na bino na bandel ba ko bête ou bien papa na bino timika o talaki mais lelo vous êtes des éducateurs de masse mais vous détruisez l'éducation to banaye na Aïda alaki sa moitié nu lelo to za isolo ya Kyodo on a le big après vidéo ya Kyodo ndia yo mto sikoyo sikoyo dozo comprendre te tant tout na mpe makambo showbiz parce que lelo ndeko Kyodo doit accuser mambebele azaki fier akotaki pe na mondo yo dozo baté sur ça ce sont des signes diaboliques ou bien ils ont marque de la bête parce que na ba vidéo ebele o ezo tambola mingi za ba vidéo mo à conscience Kyodo na sur na bossa na tout na bino par rapport à batou au bosola na bango est-ce que boza pe na relation mon ndeko na bino Kyodo boyebani bon grand pote Kyodo mon on a ayebi ke o ya artiste nga pe na bi ke ya artiste mais tout un problème tout sur la race mbo to pesa na mbote ayebi ouais cette image parce que mikolo pe ba bi bo transformer moi comme made bona boaka moi so mo mtu bazimunda comme gag même na DJ bazo boaka ngala ko yebisa d'abord image wana tango tala kiamo naokai mabe makasi naokai mabe sala nga pe na passe pendant qu'on dit maté mutu ko grand frère Kyodo akoko sa vidéo nding wana to aluka bebi sa personnalité na ye moko oui la fille akoko linga sala pendant la fille no ki aza sui chantre na ko linga pe ye na ko ndi maté ye pa ko linga sa vidéo nding wana peut-être moi ba bolingo sentiment bolingo mema ba biso na bandenge mo boy oyo kana iti lobe ko za penga ko pe chance wana ke osala e ko komelanga na bibongo exemple makamo na ko nde yo côté la Kyodo parce que Kyodo amona ba step il y a héritier amona ba bela amona ba ida amona ke no tango zo filmer azo amaeli mbala moko tango yepa mone makambo yoka tango amona makambo ane koma ki j'espère zo yepe maeli abe anga ko komelanga te mais komi po anini tango bosa ba sentiment na bino bolingo mema na mozunda mafuto yeba te bono waza maria za na mosi na ndako azo sala o babenga ka auditeur libanda oya kotumba musapi nabia oya kotumba musapi oya kotumba musapi na vino atrishata zati
comprendre on t'a triché biso na mo ki to triché on peut ça conseiller ni na mo sa que dans ndako asa ya ka ba sa papi mbo alinga artiste il doit supporter tant que artiste il faut supporter kaka c'est que yo comme tu infidélité na tata bi na te infidélité te ya na ba o baza fidèle na ba o baza infidélité baza infidèle tu dois marier yebi azara marié tazara na mwasi dans un marié ti azara mwasi ka ndenge za vandi na pale marié ti akoba ni to benga kanga lupango le bas ça fait ça moi geste na famille wa habité mais courage na kio de mon vieux za mamboyaka lobi pe go komela penga yana lobi fiko lobi pe go komela nga so komelinga makambo komeli kio so komelinga oui non kutu nga kuna webisa bima pour ça so bomba na ndako so vanda place makambo ne zo sous grave aya on dit ma ça l'amour na téléphone na yo papa ton na yo na bino makambo tango yaka liwata ngo yaka le bagate bongo si sentiment c'est un sentiment des personnes bo bébé lobi no chéri no chéri tout tino mo ni to mona na ndenge sala bo tie bo kanisi bo boulez comme si vous voyez façon on a moi sima bo sel ba sentiment na bino bo bosani moi si pas bien na vidéo parler ouais monsieur peut me bien na vidéo parler téléphone ngezane bunga ka mutu pe mso ko sima ndeto pesa na ba téléphone ya tindela nga WhatsApp tindela nga boy ouais comment ça la ba raison ba te belé so ba sel sec pas après au téléphone ke na ki boy téléphone ke na ki c'est réalité eza ndengo na te ko za pe téléphone nga na ba ndaza ba photo na nga ya ba na ba vidéo te ba photo na nga na ko za mtu apesa nga na so WhatsApp na so temlo mo kwa azu ya na sepe na photo no mso lobi na nga pete azu ka photo vous comprenez azu ni ka photo puis ça conseille na Kyodo avant de d'après Kyodo courage ngana bande ko encourager kaka eza na makambo yaka aza mobali un homme fort aza mobala makasi kanga motema eza mambo yaka bima tambola zongela cop na yo toze la suspension par président Kalabe sila azongela makambo na ye na YouTube na nini partout place ça la cop na bima na tambola kanga motema eza mambo yaka bwakisa yango tambola to leka di amonyo za plaisir tona sukisa un mot na mambo secteur ya Kyodo ouais on a un grand pote Kyodo. Tu as une réaction tant au monde qui vidéo. En tout cas, artiste non, éducateur de masse. Oui, mais surtout ce qu'on dit, c'est qu'on a stolé cas. Si on a sur d'abord déjà madebo, banini, bani. Non, et ça là oui, madebo juste. C'est les pièces mobiles. Ah, tu n'as pas simba pété. Et puis ezwinde babanini ezwinde ke chakuko sekate bo lobi so komeli bo c'est le clip en tout cas isa e komeli nde kunangai Kyodo azala fort ngam pana ngisa ngolo ko sekate po e komela pe bato bele ba héritier même na ba pasteur même na bato ba yemba banzimo ya Nzambe de isa ngolo ko sekate okana ki yango pété bobula ki on ekomate mais lits na bino zani bo éducateur de masse boko ça la peke système wana ya ba vidéo système wana etika la ko sila te na so vérité ce qui ba comédie ko to ba tiki oyo ka pa ba sa na Nzambe to ka pa ba pasteur parce que ton sentiment la rabiso eloba te chéri to totalement boye pas tozui on dit maté de boko ça mon téléphone là te na bula wo tata te so continue ba station monde ba tiaka no smoking no téléphone non ni nga bongo nga so to tika na réception ni bobo maman bébé so bezo batozi maele et si matin on tire jamais. OK. Merci, je pense qu'on est à la fin de notre mission. Bolandi Bajimon, je pense que la bango amo que la monte moi. Bon ça moi le roman boya dimi pour on bimanga na plateau et vice versa. Talara boutique kitoko poto na poto et pas get mboko wilu motema ya papa Martyr wilu depuis Bundes stopé Simbote. Jo Lili atal en chéri annonce stopé Simbote. Dernier mot. Nabino na bato balandi bino. Partout dans le monde, message nabino, base la nini, ba vision nabino zanini. Et là on y a sikaburo apporter, surtout dans le monde de théâtre parce que tout le monde a monotonie na monotonie. Tout le monde a décor ayaki awa, azoe moi style, il y avait nabiso mundweri. Bino, to éviter ce bois na style la nani parce que ça bon faut et là mon pe na bosana ki oza idole la nani rapidement. Idole nabino. Non na idole la mutute na linga artiste non surtout. On s'appelle la mutute moi idole na. Te azate. Il pas azate. T'es non idole, tu sais bien un artiste comédien tout mais tu en idole t'es. OK. Mot de la fin, na bato balandi biso. Mot de la fin pour na kufana lelo de ya lobby. Na bao no so balinga ba jument. Biso bana bino. On peut s'appeler numéro de contact hein. Biso bana bino bangoyo bato ba CPS bino na ba YouTube. Musali salama toujours. Bo continuer toujours à soutenir biso.
na profiter pe na senga ba excuse seulement mboto lobi ton se blessé ba ndeko biso balande biso en tout cas bolimbisa mais je pense que na lobi mabi mon côté numéro ya téléphone tout ça le loyo pib mi maison tout souhaiter ba joyeux anniversaire plus 243 97 36 61 036 plus 243 97 36 61 036 so bengi ozonga moko bambote na ngai na pesi bambote sima ok oui bambote dans na otikela bino na si bon pesa ka bambote mamo ouais merci beaucoup quelque chose à nino mot de la fin na bato ba la vision na bino et le ni bo sala lobby bozo bouleni na monde de théâtre mot de la fin na ba fan bato ba pesi bino confiance au bato la bino ouais ba pesi biso confiance toujours continuer toujours ko sala no musala ka ya malamu toujours na pona bino bozana pe bosunga biso to bozo sunga pe biso e bondo sa pe biso pe bien pour tout ça la bino pe makamwa bien prendre tout ça wana ande konanga tant que nous sommes tous allés quoi. OK. Merci ma chère internaute Nabiso, je pense qu'on est à la fin de notre émission, je pense que vous êtes si branchés de suivre ouais bon il y a Pessi national qui a nos plateau. Ah yo Pessa. D'accord. Numéro nanga téléphone les ali plus 243 82 45 51 307 plus 243 82 45 51 307. OK. Merci Bandeko Bajimo, Balobi au Bazalé non parce que mission a à cœur ouvert hein, tout le bar nyonso, tout une bon parcours, né bazo c'est Sabino Batboza na Bapoto, Batboza partout dans le monde même en Afrique, même na Angola, Batbaza pe ba consommer internet malgré biso na Congo awa l'isola wifi za moi mekato mais to bi que et aux anango bien plus tard. Mais Vodacom, Airtel, vraiment 1 giga, vraiment côté la moi gag, côté la moi théâtre aux réseaux sociaux. Quant à moi, je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci na boutique aux cette opportunité poto na poto on a bigé. Bande on a chroniqueur, même chroniqueur, surtout chroniqueuse ola tara jipa bata Branham, ola tara moi robe moi moulaya Branham, o les gars na émission boy, oza flou, oza là bien tes robes, eza kaki robe ezanine. So oza besoin de robe ya bien. Ola ta mozo présenter une mission sentir yaka na boutique poto na poto na sir roula ta kitoko bat bamonio changer bat chaka waouh donc bat bamonio canon donc je dis merci à l'équipe technique, merci à Francis qui était là derrière la caméra, Francis Noble, merci à Dodo Vimpi qui est mon sponsor, merci à mon papa Martyr Awilou, merci à Didier Anaconda qui me suit en ce net moment na Belgique, papa grand prêtre hein? Papa grand prêtre ya lingati papa Richi na pesi mbote bisiko zali na pesi mbote na Aloïse Kabelou, pourquoi pas aussi na mon papa Joe Lili attend en chair et en os na Londres, Karine Kimamba Bobo Tobondeko, moi si à Galano, moi si à Kenda Sangon à Paris, yazala na champ de tir wana kota Paris, magena koma Paris te na bika champ de tir wana jino chamba papa na Just Naitan na pesi mbote na bachar abonné ba fidèle internaute tout bateau bolinga rapegi titan le parallèle ba maman autorité ba maman la Chine boyamba bande on a biso bango ba jimo so besoin pour ça ba conseil ba numéro na bango yangwana nga na otike la bango plateau donc on a dit que so besoin on mona pegi titan ne micro na obi machik parce que nga déjà propre depuis kala ba benga intelligent de la presse congolaise miko ba pesa nga komba d'adjoua donc merci na bino donc na otike la bande ko nanga basa la bino mo lourement je pense que pe na suka ba opesa ba dédicace donc pour nanga na kaiza wenda donc tokuta na toujours na poto vous avez fancy vous avez blé. Pour qui ma cherche no moko boye tiens vous avez menti mon aussi aux charge on a mis aux charge au sel ba makamulu ba bilengi na oyo ki ya bien siko alaki alongo yo pesa nga yango po ebisa ndeti c'est là hein Abel c'est la clé c'est là conséquent ça c'est pas blague ngana c'est sentiment qui est yo kanga na lobano na lobiser là Abel o ça ba j'ai toujours bani les jours où on a eu to yokan bisumi balé petit to yo na C2 yo yi na C2 qui a combien de temps aki ya yo aki ya ngate aki ya yo aki ya ngate il aux charge na côté la forme azemi la forme funtu na yo et système na ngata yo pesi mo C2 nga ngati lo koto kokana ngela nga petit to na na tuni yo na oyo tele mela na je pense ceux qui ont pensé que nga lobise même à 10 francs na nga bon à zemi wana tu te trompes moi je te dis ah bon na bisio et puis attends songo beta ngana lumuna kitisi et songo beta nga ya mambo zemba kina bien mais tu sais que ça qui mta suka oyo bima kina la fi et siko ça ngam ta suka ndenga ngam na tsese mwana
Yo c'est yango te. Yo ka bilingi na yo kopesa ngango. Eza yo. Zemesa ya yo. Ya yo. Zemesa ya yo. Ya yo. Ya yo. Ya yo. Ya yo. Ya yo. Yo nde kolose. C'est man fond on te zemesa ya. Ya yo. Eh, okosi. Ngana bota pecho na mabebo, fileno wana. Ba ko bota pecho na mitongo kene. Na ko bota ngo kene na hotel. Tongo kene na hotel. Ozaki na nani? C'est avec qui? Nazaka kumo kozili. Et kumo ko bota mo. File ko bota mo yo boga. Yo boga, yo boga. Yo boga ta ba boga yo boga. Yo boga yo. Monsieur, dala, monsieur dala, on charge à moi, qui m'a charge de responsabilité. Yondo ko charge. Yondo idiot. Oui, il y a 20 ma carte. O ko kana me. Yo femme. Yo ba bota. Yo mon papa yo. Non, il explique qu'on est en maternité. Non, explique yo. Non, on va en hôpital. Afin de faire. Juste non comprendre. Yo, pour m'attirer, yo ba bota pour m'attirer. Quand moi sinon bota moi là. Bongo ko charge à Zemina. Ngazo charge. Ko ça. Yondo kosi. Namboko kaka bongana wa charge. Okobima na maison s'il vous plaît. Okobima maintenant. Okobima. Mais get mtoko msanga yote. C'est ma femme. Ah c'est ta femme. Et get mboko c'est ma femme. Mon nega to sana pétionner dans ça peine. Dala, comment dire la chute comme neget no boma yo. Neget no boma yo. Get no sma bodi. Ngoko ko sema ebo ozongo na meso ya mosnanga yo mona sa get na longo na ko longo longo cha fo na longo chiko na désarmer yo pour moi ça me tape sur moi ba yoto ba libiso ba yoto ba voilà merci il get mon ça va talibala motema ya moi ça papa Martin Wilu moi ça va talibala et moi les gens moi c'est pas une moi ba on ba juil ba ko na tupesi mo bote le ba en fait c'est comme si noir to pesi ba alasi ya maman de l'homme de baibinga ba plan to besani grâce à ilunga ba wetu na bosanité Yvette maman sociale en avait à Air France to pesi suna melo La gérante Soraya la gérante Soraya Mbote grâce à bravo grâce ilunga sans oublier Sylvia Mabanga et Sylvia